Saratola TV. Makambo eleka ki mo ebele na réseaux sociaux. Oui, ozala kité. Ouais, ozala kité, makambo eleki vraiment mo ebele na réseaux sociaux. Saratola TV. Oui, mais na luka ki arrêta. Saratola TV. Mida, Esse, Karine. Yo Sarah jour au Tchama Kolono en Europe. Oyeba, to beta yo, to kangisa yo. Patati patata tioke. Ba elombe ya Europe okutani na bango. Bango tinda. Saratola TV. Bango sama finga, ndre ba mona ba fonctionner. Yaya, moni batu nyonso ba finga batu pona na kombo afali. Fala se plana. Saratola TV. Te ambassade boyemba. Ouais, na ninga fouté, boyemba. Saratola TV. Sur le plan professionnel. Avenir ya ambassade na moni en te parce que na ebi ki auza combattre. Na moyen. Na moyen tout. Congo, au Fandi na Kinshasa, topé na Brazzaville, tika na yebisa bino ke sango ya malamu pona bino ye bino batu bozalaki kolela na ba service lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine pona kokota na RDC topé na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye ko facilité bino tâche pona ba service lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosomba biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, bazalaka pe suivi, pe contrôle ya qualité, ya ba produit, topé, ya biloko oyo, bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to pe okoki kobenga bango na ba numéro ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout n'a prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Saratola Télévision, les amoureux, il y a émission au le code de bonne conduite, Bandeko Balandi Nyon, Soya Top Média Télévision. Nous sommes là. Je vous avais promis que Madame Saratola était en déplacement. Dès son retour, nous allons faire nos analyses comme d'habitude. Tout ça, l'émission Nandenge et Longobani. Elle est déjà de retour depuis hier. Elle n'est pas déjà, lorsqu'elle arrive à Kinshasa, il faut qu'on a temps et belé doit se reposer. Kaka lobby déjà, elle a qui na avion coûte. Bah message déjà, tout le monde qui a qui y a attaque. Donc face à la 17 émission de l'éloti samedi. Il faut de l'éloti lobby dimanche face à la 17 émission. C'est quoi imaginez samedi dimanche 17 émissions. Na semaine à ça la combien des émissions. Tenez-vous prêts parce que ici nous allons parler de tout sauf de rien. Tout ça là-bas analyse Nabison Nandenge et Longobani. Je suis très ému, très heureux parce que hier
il y avait un défi, il y avait limite Mokoboé, il y avait des choses qui se disaient, il y avait place que les gens se disaient non. Toi, tu ne peux jamais arriver à un niveau. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'avec le bon Dieu, avec Dieu, Oignon, Ezalaki, Lokola, Odezaki, impossible, le est commis possible. Et surtout pour cette dame, Saratola, qui est au Nazaré na plateau. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Maman Bijoun Ketani, un grand merci à Maman Zozo, un grand merci à Maman Deborah Lubanda, un grand merci à toi, mon amour de sœur Katez, un grand merci à Maman Nathalie Nana Moussibou, un grand merci à vous, maman, un grand merci à Aurélie Mafouka, un grand merci à Maman Diasonama, un grand merci à Maman Émilie Seti Maïnga, Berthe Konde Mongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci Nabino Baïnion Sobokozwa Libakou Yakolanda, émission Oyo. Madame Sarah est avec moi. Et je vous signale parce que beaucoup de personnes vont se dire, mais papa t'a dit comment, biso si tout le monde a communiqué, maman Sarah, bino déjà si boloba que maman Sarah ne travaille pas pour maman Bellevue, je confirme encore une fois dans le micro qu'elle ne travaille pas pour maman Bellevue, elle est libre. Alors, s'il y a un sujet, face à l'analyse, elle est libre, le collab journaliste Nyonso. Prenons d'abord l'extrait de cette série et puis on se retrouve tout justement après. J'insiste. Faire une émission avec Madame Sarah, ça ne veut pas dire que non, la décision de Madame Sarah ou bien cette lettre a été tombée. Parce que Bino, vous avez toujours intention Yamabe. Non, elle est libre, c'est une femme indépendante. Prenons d'abord ça et puis on se retrouve tout justement après. Je suis Miezi Wall, et puis Tokotsa Madame Sarah. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Elle est là. Je suis Miezi, Pesabiso retour. Eza bien so Pesabiso retour. Elle est là, la tata de mes enfants. Elle s'appelle Saratola. Beaucoup de personnes commentent qui a un peu mal aussi. Beaucoup de personnes quand ça qui peut m'aber. Je vous ai toujours dit que Sarah, c'est ma soeur, c'est une famille. Ata bon biso de tourner les lotés. Je sais pas pourquoi les gens ont tendance je viens ici sans caméra, je mange, je rentre chez moi. Et pour venir ici, il faut la tourner. Elle est là, Saratola, bonjour. Bonjour, bonjour, Nabatunios tout. Bon, on a Top Média Télévision et puis on dirait qu'il y a Saratola Télévision. Voilà. Europe 1, enfin, Toloba, que Dieu est grand, Saratola a affronté ce risque à côté Europe. Voyage dans le Lekinde. Pas limite. Tout le monde a un défi. En tout cas, voyage est tellement bien. Madame Tokende, tout ça là en général, Madame Ketia Olangi, tout ça là on peut très bien. Bibi Soti la première ministre à Belgique, tout le monde a Konzebele, tout le monde est à Cheville. Nous avons vu des photos. Lydia, oui. En tout cas, Forum panafricain des femmes entrepreneurs, on a le 23 au 24 mai. Et ça c'est déjà un moto européen là donc na bien si binonios tout ba femmes entrepreneurs partout dans le monde place Bozali billetterie pour na bande ko bozana en Europe est disponible bande ko en Amérique pour na bande ko Afrique bokene na 17e rue na fondation Neema ya madame Ketia Olangi on s'enregistrer et ba ko aider ba ko pesa invitation très bien ba ko zela au rendez-vous dans l'ambassade pour que y participer na katia forum wana et puis tous en ba vente ba stand te karama yo nous exposant ba partenaire ba ozala en tout cas c'est une bonne occasion pour na ba femmes entrepreneurs. Je vous invite tous et puis ces jours dans les cas bien après wana na so moi quelques temps pour na ba visite. J'étais là avec Madame Ninel, avec Laure Ndaya de Jésus, na maman Mimi Peter, na Grâce, Sabano Makienga. En tout cas, na kipena ma boss, ma grande sœur chérie, na Pesio Mbote. En tout cas, na kina batu ebele, bo basutenenga, batu na Belgique bayambaenga, batu bayambinga na France, batu bayambinga penda, na zaki penda très bien accueilli, sauf que nazo kita occasion penda ya retourner na Gloire Olangité et ça penda regret nanga parce que même mi gagné na tourner na eka na dernière minute non tourner na mige na rendez-vous mo na restaurant kolia na bateau ba benga ngo bateau Paris en Seine donc na kacha mai wana zo baluka bozolia bazokanga kuna ka bakonje ouais les bakonje alors voilà, et puis un grand merci à Divine, merci à Jancy, en tout cas agence événementielle,
kuna nyonso ezali olingo organiser conférence olingo organiser fête olingo organiser donc obandana instrument ti na biloko kolia service traiteur en tout cas divine merci agence eza wana disponible au contacter bango na numéro na bango donc merci papa Tadi ndenge ya minga isusu na biki bato bomituni ba question Tadi c'est ma famille tofinga na matin midi soir na ba téléphone Tadi demer yams donc tofinga na mon Colorado le bateau c'est pesa bino to tshela bino ba audio nde to finga na te ba olela bon préféré vina biso o to bomba o ba c'est pelatin te ba yo ka goût pitié donc c'est la famille et non les gens veulent kaka kokota na ba vie ya batu ba vie privée ba amitié ya batu ba famille ya batu donc ba pratique oyo que les gens imaginent ils pensent que tout le monde il faut kaka basala ngo bongo heureusement malheureusement ils a bongo tende bino bokanisaka biso za penda famille très bien na vie o to zana ngona media boye bomona biso to seka bien mais so to yebisi bino mam to finga naka nde to petanaka en tout cas muto simba muto ala raté et puis chaque muto pe au monde pe bon na kati en tout cas je suis téléphone les anga phrase des mères en tout cas bon na bloqué et puis na kati quick à kati au monde na ka aide mo boye mo be yango place au batu bazala raté voilà madame Sarah la toute première question j'aimerais que vous motivez une jeune fille qui est en train de nous suivre na instant oyo il faut qu'on se le dise. Vous allez parmi les réseaux sociaux et puis ça qui change babosana kike bozala na mokili o doit tindo na mokili comme on a nzambe à travers tout ce qui se passe na les réseaux sociaux et belé ba se senta humilié bazonga sima bakota na ba cage o lelo et frena même ba vie na bango et yozali moko ya batu wana et lelo zali témoignage pour une jeune fille au azolanda émission oyo à se motiver comment pour azo ba ligner oyo lelo les bons dieux chance na lo bateke chance et sourire mais au moins vous vivez la vie peut-être oyo batu ebele bakanisa kité premièrement ngana on lo bakaka basi ya lelo to baleki na biso bakoti plus na futilité et puis envie oui ah oui oninga pona tia kabelo écoutez nga batang ils ont combien de pouces déjà bon na ndinga faute bon aiza no ngote bon na ndinga faute ils ont combien de pouces batang otu na ba pouces non na tuni te na ba sac aussi ba sac na ngate wana muto osombe sa okabana otata na ninga yana leki c'est bon tu évoluer osimbela nga ba sac onjo mais Sarah na lingi na sala publicité ya ba sac eza awa na sali mabe na nini non so qui kabelo tezea nano ozo koma na kabelo so mesana na louvois itaga en tout cas agoyate louvois itaga te agoyate peneza sac to benga ngo ba copie master donc eza de très bonne qualité différence nango ezalaka ke moto asombaki yango na Chanel ana facture à Chanel yosko za na facture à Saratola différence yango na mais copie master nde to benga donc haute qualité donc on a ba sac à haute qualité ba haute gamme donc so za nango besoin de contacter nga alors pour la réponse na yo moninga na bana lo ba kabelo oyo na bana o chate na bana kanga suka maboko pour ani parce que na bana koluka économie na créer ba source de revenus très bien na se basé ka te ke mikolo luka ba fiba ocha ba kabelo nga pena cha nga ba finga nga pona moi ba kabelo zo mona na yebi fille sans perruque mamoni ke lelo élévation nga perruque na sombité na sombité mi fi kabelo na poto ayo tala nga pesinga ateka ba kabelo ba suki na ya bien très bien maman na biso pe joli kabelo CP atindela nga ba suki ya bien donc na somba asuste mais lokoyo batu ba envie aka batu ba sale yango na kinumba yo biba ba le kufi pour ebele batu fo tika temps na temps ebele lelo nga na koloba salaire ka ekokeli biso te le salaire ne suffit pas il faut créer ba entreprise très bien banda oteka te loko mo mkenga na banamba mo na fonte nga na zara na mo na kwata tadia teka ba sac na yene ti ba sac na yena ngobo nga na yena zui tadia pesinga ta msu na $10 nga na koteka 15 c'est comme ça que j'ai commencé ma vie très bien et le on a ça lelo c'est grâce à Dieu et puis ça grâce à ma courage nanga
et puis grâce à business oyo et tombolinga lelo makasi boye et puis grâce à ma fondation, la fondation Saratola oyo esungaka ba orphelins eza okana kota nzambe nyo. Très bien. Voilà, Madame Sarah, elle est là. En tout cas, tenez-vous prêts parce que nous allons discuter. Ozala quitter, makamweleka ki mo ebele na réseaux sociaux. Eh, boa ba songi. Oui, ozala quitter. Ba rapport na ba rapport. Oui, ozala quitter, makamweleki vraiment mo ebele na réseaux sociaux. Oui, bi ke na luka ki en retard. Na luki. Et puis to linga to bande émission yo bien mais na luki etadi na luki mwana pa luki nga beaucoup to nega tete ozongi tina zongi na leki na bafanda mingi na mama bango na garde midi wana ya mo ba kinova na restaurant Pullman so ki pe ba junga na kindaka bango bazala raté mais tozo ko mapena na ya émission na sunga na tala ba émission awa na réseaux sociaux Mida Ese Karine yo Sarah jour au chama kolono na Europe oyeba to beta yo to kangisa yo patati patata tioke ba elombe ya Europe okutani na bango te bakoti ndako et puis avant tant ba beta tolo ba vana na France faut ba beta batisaka tozaka na France na banlieue. OK tozaka na France na ba province ngala ki en plein Paris. En plein Paris. Bah, à Paris, pas donc. Paris. Pour y à Paris, et coûter. Ça va coûter trop cher, oui. Donc, bah, toi, on a tout le monde a ba selanga ba limite, ba chelanga ba doute, ba chelanga ba cal, ya oleka wate, ya ozong saboité. Ouais, bah, que ndeko wana mwasi mama ya Rita. Aloba bi. Kokende États-Unis, c'est Afrique développée. Mutu po ba confirmer o ya pinda France. Na landa jazz kavula bi poto ya France. Zabe. Ya mo pe na France ngaza. Ayebi pe France te. Africain ta pe Paris te. Mais au moins à Zupetan on va na plateau et on a bablo monsieur faut qu'il décale sur place. Ah oui. Ah oui. Faut qu'il sur place. Donc poto bango balingela poto wana na yango na ninga fo. Na ninga fo. Na yango pina lora fali ninga ya poto. Na yango na Air France tout droit na business. Na yango na visa à court séjour te. Na yango na katakata te o kota Espagne. Ou bien il faut qu'il est ba comédien presque mingi ba kota Espagne. Et ouais, et belé tel que ndegolapso mususu à kota par Russie. Bango basé belé ba kota Espagne. Même Karine à kota par Russie. À ce que nganabi. À kota Russie. Et puis ba kota. Ba tout droit te bango na ba jazz wana ba kota ba Turquie, même ba comédien ozomona ba OK ba poto ba kota Espagne. Donc ce moni mutakiti na Roissy Charles de Gaulle. Mutakiti na Zaventem. Pesa respect. Wana ba aéroport ya Belgique na ya France. Zaventem Bruxelles. Roissy Charles de Gaulle France. Tant na quitté li bango na Roissy Charles de Gaulle ngabi. Bato wana tu bacha makelele ba na vidéo à Roissy te. Ba na vidéo à Roissy Charles de Gaulle te. Ba na vidéo à Zaventem te. Donc ce mona que deux fois ba tout faire ba chelio ba limite et ça rappelle bien au long la ba défi wana. Très bien. Mais lelo to suki wapi. Nous glorifions Dieu. Kwenda votoka. Voilà, cette question on a tourné une fois la différence ya ba poto au répondant à na caméra le bingana na kenda Europe te mais na ko la moi différence wana suki na ke Europe. États-Unis plusieurs fois et aujourd'hui vous venez fraîchement. Je vous dis qu'elle est arrivée hier. Bah qui s'appelle Europe plusieurs fois pour na ba billet acheté. Ouais. Donc on a comme on a saturé parce que na on qui peut ba voyage. Mais au moins ce billet saturé au quotidien na mokona. Ngai na ko kinde. Na kombo na ngati. Te oko changer kombo. Oko ba changer ka? Ba changer kombo ba tie kombo nanga. Ah bon? Oui. Et le mot père comment non? Mais, ah bon? Oui, mais c'est un billet. Et puis bon, moi je peux voyager na business class. Bon, voilà. Qu'on revient ici, ça va? Différence nineza entre États-Unis d'Amérique et Europe. Yo tu connais.
Bon. Il y a la sécurité en Europe, en Amérique. Bilo est moins cher par rapport à l'Europe. Ok. Social en Amérique, paysage. Il y en a assez. Par rapport à l'Europe. Il y a pena. On a 10 kilos à cuisse. Ouais. 10 kilos à cuisse. $4. Ok. Bah, ce que tu as la cuisse, na bango c'est pas en hauteur. Et à minene et yana okata a po mutuku to pesi confiance to yeba te so ekati. Donc on a 10 kilos wana ba cuisse ya makolo minene oh yo mo so yo kula on ankele. Nankele eleki minene. On a misuni ya mutu to cuisse kaka. Donc ils a bien et puis bah cool parce que les États-Unis sans que aux américains on font la compte bancaire. Ok. Mais en France, ils ont bon côté, en Belgique, ils ont bon côté. Ok. Et puis, aux États-Unis, ma caméra est allée des documents, trop ouverts. Bango, il suffit de foutre à taxe. Taxe na bango, oui. Tandis que en France, ils ont bon côté, il faut avoir une résidence na bango. Donc, ce moment, on a une différence. Et côté avantage, parce que dans un résident en France, Europe, naza plus mingi Amérique, mingi États-Unis. Mais si on a bien ça différence, bango mi balé, on retrouver avantage mingi en Amérique parce que na sala ba démarche en Amérique et na mbébélé. Très bien. Et naza pe basé fondation nanga basé kuna en Amérique. Ndaku appartement et tout mais na Europe pesiko ils ont pe bien mais sécurité zate dans quel sens na ndenge ya circulation ou sécurité sociale sociale wana ok ezate parce que oyebi ke na Europe batu babanga makambo te ba yibaka oui na gare ba okata batu ba sac na gare du midi wana bakata batu ba sac na gare du nord pe à France bakata batu ba sac penda boye bandi wana bakati ba yibi au téléphone mais ko banga wana en Amérique ok donc Amérique a kitoko na ndenge nae ana ba avantage nae Paris pe na ndenge nae na ba avantage nae nani Belgique appel avantage nae mais États-Unis parce que États-Unis ici là non na si États-Unis mais Paris na ko ba place ba découverte la majorité ba kendara na ke à part ba Disneyland Paris wana ya bana ndena na comité mais so kotika na New York apamba ba découverte au sala kuna Olemba oui olongwe na New York so na kata New York so kote pa madame Tissot wana okolemba okokota kuna tongo bimi butu 23h très bien donc so mona sko wana na New York so ke na Washington eza so longwe Washington obi Las Vegas coûte komekate donc ozomona ke Amérique ya monene ya na grand monde de to benga ngo grande puissance non na si Miami coûte kolobate Miami kuna kolobate voilà donc ozomona ke nyonso ya ba poto mais batu na batu bana moi ba avantage na bango et tout mais na sepeli pe na Europe. Voilà merci to koti siko na ba analyse na biso madame Sarah ya liboso j'aimerais que to sala analyse oyo pona o etali ndeko na biso Janify a utaki otika biso yozalaki na poto na sala pe même émission moko pour koyebsa batu etengana mama Sarah to sala émission pour dénoncer crier na ba comédien vi oyo papa Janify abandaki o leka pembeni ya la brine azwa même soki voisin na ye nda komisaka ye mobali nenda sala ke abenga na kulutu biso ba traiter biso ba jaloux ba e oyo toluka kokota na ba vie privée ya batu pendant que to salaka SOS pour sauver la vie de ces messieurs. Aujourd'hui sa mort na ba retomber au nyonso yo ozo komona okoki ko sala analyse nini surtout ce qui concerne le comédien et ceux qui prenaient l'avion à Kinshasa bazo kenda a poto. Bon net il wa Jani faut servir na biso basi na mibale leçon parce que na vie ka normal boy po bonga ya poto te po lelo ba belle vie ba ke ba poto ti ba bongi na kopa ngora na Kisasa ah oui
et potonga na mona ngo nje kundanga nango ba artiste. Ah oui. Tala ba grand artiste nyonso ebi na Congo. So akomika na poto asili. Akiti na kombo esilaka. Et puis na travail esili parce que on même pas temps à s'informer toi travailler sur musala wana po Caillou kaka, faut ça caillou. Caillou na caillou. On m'a tout qui tout ça caillou. Très bien. Je comprends. Moi je trouve que nani Gianni Faye liwana a servir biso leçon. Ko bongera te faut que poto. Kinga yo na kinda ba business class. Na résider à Kinshasa. Na au matin business class bo fana na ba Raoul Ominga na avion. O fana na ba ministre Mbulu, o fana na ba moi c'est net aller na ngana voyage qui na Nathalie Bumba na bana Kiki. Nathalie Bumba. Na voyage na bango. Ba moi na mo bala va na sima na e ya moi c'est avandi pembe na e ya moi c'est muso avandi liboso na nga. Donc na zua ngona potote na Kinshasa a. Très bien. Na retour to ina ba empereur Tchatchumba la Khashoggi. Khashoggi. Tout ça qui na vieux vieux papi Mboma. Na moni pe ba photo. Donc on mona que eza poto tende pesingango. Très bien. Mais na Kinshasa a komi poké poto aux États-Unis OK na ozonga. Donc vie balukango partout. Na poto ko luka pe vie au réussir, na Afrique poko luka vie au réussir. Donc vie apprécier né na ebiso bato baningi po ya sala ki kanga pe na sala. Na sala oui. Te ba ko me mabino poto pona musala, o sala ozongi o continuer ba objectif na yo. Et surtout ba poto ngo soza mukanda to zelote. Osez le côté, tu représentes rien du tout. Et le grand problème est ça, bande qu'on a vu ça passer na mibali, bachara na mitu na bango ke tout ça ba africain, tout ba bantu. Automatiquement tu as dit ningo zana soki ozana poto zuma sina Kinshasa. A ozala bien. Et puis ça comme ka poto a changé. A comme na mentalité basi a poto. Ya basi a poto. Et puis ba kopiaka eloko moko ka ya mabe. Et puis soki pe moi c'est à poto azu mobile na Kinshasa. Tanga comme apeka a poto, akomba mo mobile a poto. Mobile a poto. Dans les balles les ovanda te. Batu bande kona biso bazu culture congolaise, culture africaine. Ba komi na poto ba bois ki yango ba copier. Ya mindele. Des hommes na place ezo simbate. Nde ba retomber nango et mimi nde ona biso mobile na liwa. Très bien. Mukanda te akufi atikeli bana eloko te. Atikeli bana ka humiliation bakabole libana ne bambongo lo kama yoto 500 euros. Et puis la télévision. Bazo pesa maman mbongo na télévision tout. Papa était incapable même ya otiki la bana ta terrain vide. Tanyo sto alekisa on a poto pendant 15 ans ça il a ka mundele. O ça il a ka mundele. Et puis ne baza wana baba sufaka. Ah oui. Ba koza ba futa ke 2000. Na 2000 wana. So abanjo futa ka ba facture. Bongo sili yango monara mabala na poto mo evan des athées moi c'est préféré à la femme seule pour afuta ndako na se l'état futelaki pour gouvernement de s'occuper na ba pesa ka ina mbongo ba femme seule. Très bien. Libala mo evanda exacté. Donc au mona kina Kinshasa awa moi c'est ko boire biloko mo bali biloko libanda te peu importe problème mon mona na poto tellement ba pesa bango privilège comme que mbila valise libanda toi bengi mbila ami zokisi akosi ko zokisi donc ba biloko wana nyonso et au sala ke na poto ba mabala la majorité ivanda raté vanda raté. Et ndeko na biso Gianni Faye za victime Gianni Kapo le lo akufi mais amba comédien pe belé ba vivre ba réalité wana ba ndeko belé ba vivre na ba réalité ya Gabi pe azawana azana ba situation grave. Gabi Kiwaka na lobi présent Gabi Kiwaka azana ba situation trop grave en Europe. Tchaka ba précision. Ah oui, mais na na précision. Gabi Kiwaka pe azana la même situation. Azana Kinshasa atikala ozali bomata. Ba eba atenge makambo muta do vivre ko krakise ne un peu comme si mutu. En tout cas, liwa Gianni et servir na bande kwa basina ya mibali. Très bien. Voilà, mais justement après avoir enterré Papa Gianni, et nous voyons encore une comédienne. Cette fois-ci, c'est une femme, na kombo ya Zena la guerrière. Oyope a sali ba vidéo pour demander na maman Denise
asunga ye aza na place akofanda te aza na ba situation trop grave na poto vidéo na ezo circuler ye aza na mukanda asalaka mais aza na place ya kofanda te apparemment ndeti il y a un ça ne va pas de la part il y a ndekonanga moi si Zenan. Est-ce que les comédiens aussi prennent le temps il y a ko sala ndenge ba association ebele ezaza tozape na mon nous réellement vivant oyo la majorité baza na poto okoki ko sala donc analyse nini avec bandeko na biso na lubaka la brina na charge de responsabilité ba comédien ba na charge de responsabilité ndenge nini mama Jani tango souffrance bandi kwana nyonso ba ko luka procédure moté oyo ekomema Jani azwa mukanda bayebi pourquoi pas na ba association na bango ba sangise mbongo po ba sunga Jani to ba aider alukata moya zwa ndako to somba mukanda bayeba ki me basala ki yangote yango na zu exemple ya Zena Zena azosenga lisungi na mama Denise lelo problème est comme Zena te oui que Zena soit akufi ba osangisa mbongo mbongo ya mbango et puis ba olela makasi mais mutaza envie azo souffrir bocha ekate ndenge mo ezaki Jani très bien ti Zena ale la mama na bango ya ba comédien et sungate yango akomo sungali akomo luka lisungi pa mama Denise très bien alors quand ningo ucholoba Zena et wana bimi ça ne va pas osenga lisungi où sont les associations où sont les collègues les collègues très bien. Voilà, merci. Tolongo na page wana makamusu ezana moto solongo pena bien de ezate to yesko na makamu musique. Sara yo utaki opelisa mo moto moko en internet na o etali papa Hervé. To mekana ko betali solo oyo parce que batu ebele ti lelo bazalaka na éclaircissement na yango te. Entre yo na papa Hervé qui a commencé ou nani abandaka menace ya vidéo otomona na betando eke oyo yo o publiate mais plutôt mutu doit publier ngo to yebate parce que mutu doit bano filmer bino na discussion na bino et les cas ndenge nini pour bana kikinsa ça ebele ba comprendre te mama Sarah. Donc c'est-à-dire ceux qui suivent ta vidéo en les a raté c'est qu'ils abusent buzz dans ndenge nini Sarah kasi est-ce bon on a na faire to mona yo na faire ga yo moko buzz na profit nani ya Adidas Arena na journaliste et puis na buzziste na bo créer buzz dans la lata mobile nanga Peric ya Pepe Kofi dans na kanga kae ba épingle na mipandia on a lati pantalon jean munene na linette et ça la tour du monde na lata roba munene na atina basket munene okangini mo na katikati. Ils avaient pour nous créer buzz na ngwima pour na nzembo wana ya fali pour na tiba fali. Très bien. Ils avaient na compagnie qui est et pourquoi pas faire aussi pour faire. Na mona que ba fanatique na bango ba trop na ba distraction et il fallait quand même na la musape kombo arena wana. J'ai fait ce que je pouvais faire. Ba résultat nango ezala nini pe ezani. Positif papa to kota partout. Et faire un voyage à batu balobela ngote mais jour on a balobela voyage à faire mais na mona batu ebele balela bazo finga on pouvait tout faire scandale créer un scandale makasi là c'est vrai et choquer batu ouais et choquer batu mais tout ça ba imé tout ça ba congolais c'est pour mes aki l'aura nga bomela faire muté pas bomela nga muté pourquoi pas tout bongisa très bien et aussi na batu ebele baloba était apparemment le communicateur de Ferré bakoki kosala mo pepe ya Adidas te Ferré nda azui Saratola aluka moyen apesa mais makam c'est vrai bakoka apesa mo pepe te bazaki plus ko finga bango bakanta wana so fingi fali et ça a déjà avantage à faire pour faire na posa bolobela Adidas yo finga fali fala saini na minute wana donc c'est très compliqué nga sala ki ngo pour soutenir l'artiste Ferrego là et na sala ko s'attendre na ba résultat au pesa maiwa très bien mais na sala rapé na n'est pas eloko bloqué oui voilà mais disons qu'aujourd'hui ma relation il y a Saratol avec l'artiste Ferrego là ezali boni très positif on n'a aucun problème on n'a aucun souci
artiste na journaliste donc toi kana relation na ya leki na ya. Espérons que pour tout monde peut photo yo na Didas Arena kuna ici au Mekomeli avant concert au kozala pe parmi ba journalistes ba ko accompagner culture ya Congo na Didas Arena. Si tout va bien, oui. Si tout va bien à cause là, parce que n'a pas un programme belé. Très bien. Ah oui, ah oui. Un programme belé et le programme est primordial pour nanga. Et ceux qui n'a mais qui ont décalé le programme on a qui Simbi. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec cette émission. Bongonde Tozo continue avec Madame Sarah, mais nous avons vu aussi avant Toko Mawana, nous avons vu aujourd'hui une réconciliation, une vidéo et Tambola na Kinshasa Mobimba Bisonio Sotomonyango na ba réseaux sociaux bon maman ya bana ya musicien Fally Ipupa oyo azoko yemba nzembo ya Fally o batu ebele bakanisa ke ezalaki impossible tout le banine une réconciliation et salemi entre Ipupa Fally et puis la mère de ses enfants ou c'est une et comme temps l'élo de mettre tout au clair. Ceux qui vont se réconcilier, gloire à Dieu. Ceux qui ont signé la réconciliation, gloire à Dieu. Parce que nous avons une place paysan. Très bien. Nous avons une place division, séparation. Mais nous n'avons pas Marie-Laure Mwaka. Parce que Mme Nabango n'est pas Marie-Laure. A confirmé que Babongisi. Si Babongisi, gloire à Dieu. Voilà. Mais au Kolobani, Nilelo, maman Sarah, parce que dans ça une vidéo il y a analyse yanga moko pour dire que bayaga ko finga bana Fally bayeba ke Fally aza papa bakotika la changer te bango bakotika la ba fan message nini okoki kozala na yango et pas ya ba maman na ba papa oyo ya biso ya YouTube une fois que baza face à une situation comme ça il faut kaka baya ba kota tina ba bisika oyo batu bakoki kokota te. Message exact parce que na côté Aniki azaki conscient tinda batu ba finga nana na bana na ye na papa bana. Côté pe a Fally il était conscient ya omona batu ba communicateur na ye insulter ses enfants avec maman na bango. Très bien. Donc conseil exact parce que ça mambo yo il a qui le roi ba compte à rendre o andimi ba finga o pa ndimi ba finga. Très bien. Et kenda nenge kenda mais il y a bien eza soyi ba bongisi gloire à Dieu. Constat nini okomi ko sala aujourd'hui na entourage ya Fally Ipupa. Lorsque vous regardez Fally Ipupa. Fally a comme mal entouré. OK. A comme mal entouré. Et ça peut être la même personne à Zara na bango. Mais ba côté si sentiment mo boui na mambo Fally. Et ba fungoli ba porte d'entrée mo boui. Et comment me m'a Fally na shit. Vous ne constatez pas que le lot est comme même à table chroniqueur oyo mosusu bazaki na moi ba réserve belé ba réticent et belé vis-à-vis ya mosala Fally mais aujourd'hui ba comme une facilité à koti abandi pe ko tacler Fally abimisi bo soto na makambo nyonso esengelité eza kaka entourage ou bien eza ka bateau ya internet bato balinga ba matalana pour que bacha bango ka et pas ya ba leader. Aussi c'est ça entourage, aussi c'est ça journaliste et homme sous proféré. Mais malheureusement ils ont journaliste proféré mais da bateau to eba bango récemment ça y promotion ba arena ba lobela Fally positivement mais ce sont les mêmes personnes au lelo ba comme autant c'est parce que Fally asili fallait commenter comme mafuta mbila na Château Rouge. Wana ozolobela émission ya ndeko Moura utaki kosala oui ba yo ba otala ngo namoni alarme abimité malarme abimaka quand il s'agit de Kofi quand il s'agit de Demer quand il s'agit de Grastel mais alarme aroyate maman Chantal Bomolo aroyate bato wana tout ba royate donc ce monde a que sentiment au bureau fallait tier. Comment même artiste la shit. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus des mamans Nana Boudouka. Il paraît Bandeko wana Mosusu et Belé lokola bamoura un département na ba moura ba malika mais comment se tourner contre ba fille muto kuta futa na mobali na ena yé sans réaction sans même communiquer moi sans même ata message moko boyo bien et le comment boyo ya na boduko beni mourate kanga le kinoko akana département na haute basombi e pa wata mais so de afingi Fally boy
La suivante, c'est toi. Toi qui ne wapi na makambo Mama Sarah o tozo fustigé nuit et jour. Po bango ba sepelaka na bato ba fingaka. Très bien. Ah oui. Ba yebaka te que le même personne wana Oui, lobi vous ba avez raison. pe ba fingi bango. Tango mura ba ka okanga eza po na mafinga ti. Oui. Ye nana boduga abenga général colonel. Général Ndaïwen. Et puis le monsieur que maman tanga kombo na ye wana baza batu o ba afficha bango te. Donc je me réserve ici baza na Congo baza batu oyo respect, estime, considération parce que bazali na renseignement militaire. Donc baza ba konzio okotanga kombo na ye en 20. Tokolo ba na restaurant na ye ya nana ba ko kanga mutu oya ebité. Neti nga asali restaurant na nga criminel ayo olia wana baza ol se ba kangi. Et ben ndeni na benga intervention écoutez là. Soki batu ba gens l'état da ba présenter document ba se présenter. Mura ba kota ke prison pour na mafinga. Yo ça asala même mission. Oui. Oui. Abimati na balabala. Donc mura gi na département na po mura lia kamela na catalogue plus. Ce qu'on a évité ya nana bodugo bengi mura déjà calmez. A petit na yo ana département na yo calmez. A comme si fallait monter qui m'a foutu mbila. Abi fallait asili. Bo calmer. Mutu na mutana département na yo. Ya Gérard ba Moura, ba Malika, ba ta mo belé quoi. Bo calmer. Mais demain avec asaleka analyse. À critiquer. Oh, et qu'on peut construire une carrière ya artiste. Apparemment chez le musicien surtout papa na biso ba na succès na ba yaya na biso ba na succès mikolo pour succès la bien il faut la accompagner seulement par les antivaleurs ils la coller na ba insulte. Ah mais oui. Oui. Sans bon matro et kendeka bongo. Donc bango sans ma finga on dirait ba mona ba fonctionner te. Yaya, omoni batu nyonso ba finga batu pona na kombo afali. Fala sepela nango. Batu nyonso pe ba finga batu na kombo afere. Asepela nango. Poso ba linga ngote me ba pikisaka. Très bien. So botinda kate. Maintenant omoni Sarah vanda so finga mutu na kombo na yo. Osani. Sarah zambala suka ko finga su collègue na ngate kata. Mais au moins après ma finga à côté na liste à voyage yon a s'afficher na batouana. Confirmation. Baningango. Très bien, voilà. F victime banungu ezali pekaka tozaka wana pour nakanisi peka kuna ndeto luka tosilisa émission na biso tomoni départ ya moko ya bana fali hein, il paraît 14 ans mais abimika soki na 3 vocaux soki na 2 vocales à pamba. Avenir nini? Ouais, c'est ibina opero yemba. Non mais c'est musicien babenga yedo bourgeois. Ambassade boyemba te. Oh. Ouais na ninga foté ay boyemba te. So ba ba batu ba bunda pe na classement ya ba musicien fait ya fali. Asala care ba côte voix na sala punda care ab malibanda. Mais 14 ans soyez ba koyemba te victime linga qui donc longola ye n'abord que c'est ba longola mutute aye pe pour apprendre ya na batebele bayaka ngana ye bagaya na batu bayaka musicien ba commissaire porte-parole oui baza pe ya muto yaka atala ba commissaire chanteur baza ya pe muto yaka chanteur ba commissaire animateur donc quelque part ba orchestre on a pe former batu muto yaka ebo bina ta c'est retrouver comme bina danseur à makasi muto yaka za ye ba vendre sa carte au fur et à mesure avant 10 heures. Donc na ba orchestre ba benga na ba te que pour ebo bina te kende non. Très bien. Avenir nin ozomo n'est pas na parce que constamment au sali le seul ba musicien oyo batu balongwa et pas na bango pe ba bimisi mitu ezaka Fabrigaz Werason ouais Fali. Mais le reste profit autant a été parce que fallait ailler mon ko ya muké. Ah OK. Pour aboti ba ne pelé mais donc apparemment ezaka ka Werason na Fabrigaz. Pour Fabrigaz de moi DC. D'écoute de 3 nani non bébé Bouchou te bazar nani oh ndeko ayeba penna bo azape na succès na bina filé ndeko nani Ibrator na o mususu Beckham. 3 déjà au penage non
soki pe do l'équipe ko mo boye pe o yoki ki a frère mo boye azobeta mais constamment to ça était Azaka était incomparable dans makambo mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois ceux qui musiciens accueillis et do era kewana eza lokolo ake kokufa sur le plan professionnel avenir ya ambassade na moni en te parce que na ebi ki a combattu na moyen tout avenir na moni na te mais ye moko tanga zu décision ebi ka koki ata capable spirituellement physiquement très bien mais abo sanate système où ezala olongwe pas musicien même au senga kinzela même olongwe na respo fingité ba combattre yoka esimba te ils ont basala na bafali basala pe na bafere ce sont les mêmes personnes donc ba musicien nyonso balingate mutalongwe pa nae akende a réussir à émerger amona mutasala particularité wana Fabregas très bien. Voilà, Madame Sarah Tola to komina. Yango pa botibana. Moi bana ngo misatu pe simbi. Ouais, oh, esimbi bena. A parier. Ya fungula motema. Ndeti a parier pena musu na ba yebite. Ba nyonso babima pa wera babibana. Ba le boga babibana. Bana. Presque. Okobima te ba opese. Oyebe na wenge Fabregas ka atia mutu teti Fabregas abimi. Na Ferre. Apparemment ndeti ba oui, oui. Faire épée à 12 et voilà. Toujours comme on a soukana, il y a émission cette question, j'ai reçu beaucoup des appels pour Nayango où nous en sommes avec ma formation au Banakopé ça, ma jeune femme, ma fille mère, parce que au-delà de tout, nous devons parler de ce que vous faites et de ce que vous apportez dans la société où nous en sommes. Et baye o bazo kolanda biso s'il faut bazo ba contact s'il faut ba bengayo ba ko sala ndenge nini pour na kota en contact pour na établir formation. En tout cas pour na bato formation na pe a saturé. Mais aux ala mieux mutu na mutu a pesali formation na en ligne. En ligne avec vous? Avec moi, oui. Très bien, ok. En contact dans la formation en ligne. Parce que non tambola moi trop na ba makamba ko régler belé. Donc pendant 4 mois mobimba on a occupé. Okay. Et puis pour na ba maman au bazaki na première édition ça évolue ba maman ba komoteka. J'ai vu même Viviane qui m'a appelé dernièrement Sarah comme singa ndenge moboye bato ebele ba seka kinga ero moninga yo peno ke et pas Sarah OK olanda formation mais t'as dit na biso ouais elle m'a dit ça comme une femme commerçante elle m'a dit ça lobi t'as dit kata na salio na bato ebele ba moni distraction mais na zui et l'équipe bato bazo koloba na etando eke bien comment teka comment ça ba comment na Chine. Donc comme ba femme entrepreneur comment na ba fournisseur na bango donc on a courir sous derrière bango te do na la kisi bango ko tambola ba tamboli comment na bango ko tambola très bien donc na CPLP comment on a que bateau na encadra qui ba bandi ko évoluer ba bandi ko mata et ça linga bien. Alors deuxième édition était prévue pour le 15 avril au 18 et ça annulé. Bateau yo ba salak inscription na bango ba futaki ba frais de participation on travaille na bango na Zoom. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission mesdames et messieurs. J'avais reçu madame Sarah. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour na émission na biso lelo et surtout au outil fraîchement de l'Europe. On a eu ba kolinanga. Ba retenir ka Tadi Ngalapa, c'est mon frère. Voilà. Entre frères et amis, le choix est clair. Lobe Koleka Lelo. Merci. Merci.